Nini? Sasa hivi bana. Et puis je dis, il nous a posé. Oui, on a encore tout à likambo. Tout pour couper la société, on peut poser, vous avez posé. Maman Nina. Et elle est politesse. Je crois que c'est rien pour toi que ça. Elle est bonne. Papa, yoni sasa. Papa nano. Ay mobali Dieu ya bingele basala ya yoni sasa. Maman bonjour. Bonjour. Maman naye po isel mi ko le télé na mama datika la. Ya na ninga kina leka quand même na mona ye soki ko zala. Puis na mona peta ba Joseline so ba Joseline baza ba we ba pesika datia za le. Ya kana. Bien. Maman nga kuma ubanga wa titi papa. Ubanga te ya pose. Ubanga ni ya kate. Ya to ko la super set de datia. Leka. Leka boite. Tata. Bonjour. Oh. Tata Maman. Lagi. Iona mo na yung pasi datia. Te. Kusale. Maman Nina. Ata ay nga sikisangai. Nasiki na Oye mo to makamai ko sala. Mama, tika nga namba. Ko yung sangai ska datia kenda. Sura malemi. Ayawa no. Dati. Mama. Kusura malemi. Ko ite. Maman pardon. Okopima wa teso ite biska datia alite. Seke yo mo te biska datia ali. Kena ko la kisabiso. Maman vous ko leka. Kala. Nalobi Tata ngai na obi ngai na sala jindo Na sala karate keba. Oko zwa bena na emission ba robosha oko mate. Ole se sika datia. La kisabiso. Tala yo ka mo pa ndo ane polole. Tula. Ye ai biska datia ali tata. Omani kana ya chuko. Omani kana la chuko na kutika. Okula sika datia. Abadai ko leka mama. Kala kuna kucha kuna za ko banga mutu ba za ko banga. Omani ngai hali yao. Na ukakana ngai conseil tendi ngai yakao. Na iteti. Kama conseil te. Maman kita bana. Kaka ngai na lobi okula sika datia. Maman na yidi place de tia kindati. Le lu sai to ka 3 ou 4 mois na mona da. Soko yali pe assassin. Soko yali meurtrier. Soko yali nani na ebite me. Okula sika datia. Maman za ba kuna ni maman. Est-ce que kita bana? Malemi no no mi mo pe bongo pe ata ipesa da wali. Wana ni oko gaze gai. Aina makuraze. Kuraze penza. Joseline, na telemi na tini mutu atuna soki yo ko zalo bien sous-sol. Musuni mo luka. Mais maman benga ko tinga yo na kati ya. Ai binga de tenga ta. Ngai ko ngana na ila lione. Keba na ebisio. Oko la sika datia lipo ko bima ate. Maman limbisanga maman. Fais normal. Mais quand on est en mer. Yo datia ai sa kete na saka tata ete. Pichu na suga ko na mer ni na ibi kuti na comprendre te mer benga na ko ta sous-sol. Bon na za problème mer. Maman. Limbisanga vraiment maman. Pardon, nous sommes maman na limbisanga. Love makes no promises. If you only knew what I've been going through, waiting and wanting you, could this be love? Tell me, how will I know? Will my heart make believe it's so? Ça va, petite sœur? Ça va bien? Maman, Kala? Merci beaucoup. Ouais, pas dollar ezaka ndenge ezala nati. Vraiment. Pour faire un sac à l'osso. Oui. nazwa na libala libale pour vivre ici maintenant. D'accord. Parce que na maïs, ça c'est mon
bien c'est bon. Tout ça, la te semoule pas besoin d'aller à casa semoule. Bon, les jours, ça, là, on a fait. Na moi on combat ça fait petit pois hein. Ah, il n'y a pas de problème. Pour petit pois piscine. Ça va. Je pas aller à caba frites. Oh là là. On a On a combien de boîtes avec toi? te na doit kaka 6 ans wana. Les jours pèsent en 7 Lelo kwa nzimi na bima na profiter. Loso, ba pesa pe loso? Wana fo ba petit na wana bazate. Ok, c'est là la benga bango libanda. Makambo yaka. Yako kitaba de sac à loso. C'est le pseudo de sac hein. Zo ilikuwa extra Kandi za rabira moko. Bana balingani extra mingi. Oh maman nanga, betinga tarif te. Bijou ça dit combien? Deux sacs à l'eau, c'est 45 000, plus 12 000 de bidons à Simba, plus 6 000 de petits pois et ça dit 63 000 francs. La dollar et vous mettez à combien? Dollar, toi 10 jours, hein, il faut ça 78. Bijoux divisé par 78, hein, par 78, comme ça on fait ça les taux 10 jours. Et ça dit combien de dollars? Et ça dit 80,6. 80,5. On s'en va la dollar. Pourquoi ils ont mataboué pour la biloko? Il y a un spaghetti mingi, on a un vega. Ils ont pété. Bonjour. Ah, bonjour, mamie. Bidon a bien huile au premier assis. Bon, c'est mal, la civile. Appelez à 7 000 francs. C'est pas si Maswas. Oui. Na mon naki. Ok. Le quoi l'hôtel hein, herbo et après dans la voiture là maman a été facile. Oh. Karine Dati. Non mon ami. Oh Bibi. Yoté. Oh Bibi. Dati. Maman, c'est pas vrai. C'est pas minangai. Vous allez rataka. Dati uzawa. Et Dati. Dati uzana wapi? Oh babi non na 9 jours. Na luki on a ndenge nyonso donc. Oh zando. Te. Simba. Maman ngai. Annonce et enchère. Na luto na ndenge nyonso mama nanga. Na lela pomba na anabima te. Pour aller. Bana la bala. Donc lelo ka apesi na permission, apesi na voiture ngene yo sabasha. Donc ni la moni yo te mangizwi kina. Te lelo ka toki na ndako. Lelo ka na ndako na ngai. Batininga ni ko tina television histoire de ngai. Photo solo la. Toko mana na ndako. Il s'agit pas ko ba chauffeur ba kotika. Ba benga na ngai papa paleki. C'est vrai. Donc moi si ne ba ni okolinga boy bibi na ngai. Donc na luka numéro na yo adresse donc dilelo. Dati na ngai ya mai. Na garçon moko. Garçon moi salinga bo. Donc mon comme salinga ça n'était violenga na telemela ye. Tout garçon donc ça mama pasi ko. Mais makambo ngeza pasi moi na expliquer exact mais nzambe ka merci pour l'air alinga ko violenga wana na kanga kaye. Ndalo bia ko sala ngo souté donc na komola na kenge tam so moi 3 pantalons. Donc ezaka nzambe mutatu. Nzambe na zali dati yo ibi andeni. Oyebi ke oyo eza deuxième fois na nga moto alakisanga nde mwa mobali na bio alingaki aviolenga wana oyebi ke eza place mo bien oyebi ke ndenge na bunga biso na ndanga toliaka biloko awa ya solo so oyeka kolobi na oluka tantine Françoise na nkulu 68 na bandeli molaka kaka mosika te omona biloko ni ezaka bien obi numéro nini nkulu 68 na bandeli molaka omoni na marché na coin kaka ya nkulu nalingai na bunga bibi olinga obunga ndenge nini obiki na otalatala na oyeba te po première fois ye mo motamimai nga o deuxième fois na nga dati place eza place okobunga te kaka nzela awenze ka ya molaka na ntiri na coin kaka ya kulu 68 omonaka bakoma mpe tantine Françoise eza place okobunga te Goyi Maswazi, famille na ngai